des points, majorité et opposition se sont confrontés sur l'introduction ou non de la notion alternance politique dans la lignée qui stipule la détermination des parties prenantes à renforcer l'état des droits par le respect des valeurs de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la tolérance et de la justice. Aucun consensus ne s'est dégagé à ce niveau, car pour l'opposition, c'est bien de l'alternance politique qu'il faut discuter au dialogue parce que le président a terminé ses 2 mandats. Pour la majorité, le dialogue doit discuter de l'organisation des élections qui pourraient aboutir à l'alternance. 2. Au chapitre de l'agenda du dialogue, toutes les parties sont d'accord pour inclure 2 thèmes à l'agenda. Évaluation du processus électoral, dont le fichier électoral est un des éléments et un code de bonnes conditions conduites pour tous les partis qui seront engagés dans les élections. 3e des points, toutes les parties sont aussi d'accord pour ajouter un nouveau thème dans l'agenda, nécessité d'un accord politique et les mécanismes de sa mise en œuvre. Ce sujet traitera aussi du point relatif à la continuité de l'État au cas d'élection présidentielle ne s'éteindra pas selon les délais de la Constitution. 4e des points, les participants, toutes tendances confondues, sont d'accord qu'une disposition du projet de la feuille de route précise que les participants du comité préparatoire sont d'office délégués au dialogue. 5. Au chapitre de la représentative des délégués au dialogue, une divergence fondamentale a éclaté entre, d'une part, les partis politiques, la majorité et l'opposition, et la société civile, d'autre part, des concertations de plus de 1h30 entre les protagonismes pour arriver à un consensus minimal accepté par la société civile, 68 délégués pour la majorité présidentielle, 68 pour l'opposition, 39 pour la société civile et 25 pour les personnalités. 6e des points, sur la représentative des femmes et jeunes au dialogue, un consensus, un nombre raisonnable de femmes et jeunes et des facilitateurs est chargé de veiller au respect auprès des différents partis. 7. Les partis politiques, majorité et opposition, sont d'accord pour faire référence aux instruments juridiques internationaux et nationaux, notamment la référence 2277 dans les contextes. C'est d'après notre correspondance Jean-Louis Loubéré et Roger Kibwana depuis Kinshasa. Alors, princesse, reportage, please. Why miss your family and friends? Call NDL landline and mobile numbers. esalami mokona lelo mardi 23 août 2016 na hôtel Béatrice wapi epai bakongolais ya ndenge na ndenge bazalaki présent pe facilitateur international envoyé ya Union africaine Edem Kojo a fixé opinion ete mosala ya comité préparatoire ezali kobongisama emaso malongo bani na ntina ya kopesa esika na dialogue proprement dite. Décrété journée ville morte Kinshasa ezalaki totalement morte te pamba te ebele ya bana ya engumba Kinshasa bazalaki na bisika na bango ya mosala mpona kosala bo momesano. Ba comportement ya ba chauffeur taximen ya ba voiture babengi ketch ezali kosepesa bakinois te pamba te mingi na bozangi botosi code de la route bazali kosala makama ya accident ya ndenge na ndenge. Oyo ezali essentiel ya édition magazine proche de kino ya lelo sima kobeta 24 communes à la seconde toyaka kopesela bino maemaso malekaki po ignorance ezala te yango tobi Kin Live magazine proche de kino. Kin Live magazine proche de kino. Kin Live la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino bapapa bamama mbote pe sengo kozala mwana kino oyo alandaka bantango ya magazine Kin Live pamba te awa Kinshasa mobimba à la seconde Kin Live na biso lelo ekofungwama na bilili oyo bofungwami ya misala ya comité préparatoire esalemi mokona lelo na hôtel Béatrice wapi epai bakongolais bayaki ebele na koassiste na ouverture ya ba travaux ya comité préparatoire
P. Edem Kodjo, facilitateur international envoyé ya Union africaine, a fixé na ba participants était comité préparatoire musala na ye ezali ya kobongisa maemaso malongo bani na tina ya kopesa esika na dialogue national. Ezalaki liboso ya ba délégué ya opposition, majorité, société civile, ba corps diplomatique, ba membre ya gouvernement pe ba invité à ndenge na ndenge nde facilitateur ya dialogue national Edem Kodjo alansaki début to pe bobandi ya misala comité préparatoire ya dialogue mardi à lelo 23 août na hôtel Béatrice ezwami na commune ya Gombe. Entouré na groupe de facilitation, ancien premier ministre togolais atalisi polele ete comité préparatoire a kozwamika note na maimatali dialogue kasi bako étudier matière tope maye makoloba mana dialogue pona ko fixer ba partie prenante na ba sujet oyo ekosololama na forum national o ezali koluka bomoko pe kimia na étendu ya RDC mobimba. Mosika ya kozala moto o azali kobanga ba manifestation songolo pakala. Edem Kodjo azali optimiste na o etali mission na ye ya kosunga bana ekolo Congo ya kokuta na pe kosolola na o etali avenir ya mboka. Mosala dialogue euti kobanda na première étape oyo ezali ba travaux ya comité préparatoire. Facilitateur à lobby mission ya comité préparatoire ezali kobongisa ba aspect ba norme ya logistique ya matériel pour na misala ya dialogue et banda effectivement yango wana asengi pe na bandeko oyo bazali nanu kotraîner bapa pona baya ba rejoindre train parce que porte ya dialogue ezali nanu ya kofungola et yango pe tolobi ba congolais na ba congolais na tango oyo etalaka intérêt supérieur ya mboka bayokanaka na minute oyo ezali solo ya dialogue et puis eloko moko eza ko tenir biso nyonso à cœur ezali élection et lelo ezali na ba préalable oyo ezoko sala que élection ekozala tenue na date oyo ezali ekomami te yango wana il faut bato nyonso baya tosolola toyokana ndenge nini tokosala mpona to mboka na biso ekende liboso nakanisi bomoni awa bacomposante nyonso ezalaki représente opposition majorité société civile biso nyonso tokosala na ndenge kimia ezala na mboka. Misala ya comité préparatoire o efungwami mardi 23 août ekokangama le 27 août mpona kopesa esika na dialogue proprement dite. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ministre ya urbanisme pe habitat Egwako Omer Angebe asilaki kosala marche de santé pour na ko témoigner soutien na ye na teni ya dialogue national pe atatoli ete ville province ya Kinshasa ezalaki morte te kolandisama ordre to pe mbela ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mardi 23 août, ezalaki journée moko particulière pour la ministre ya urbanisme et habitat Egwake Angebe Omer Pambate atiaki yango a profit na marche de soutien ou organisaki pour na bofungoli ya misala ya comité préparatoire ya dialogue national Pambate tina ya yambo ya dialogue ezali kobongisa nzela pour na maponami ya kimia na ekolo Congo démocratique kobanda balabala ezo Egwake Angebe Omer elongo na base na ye ya Kalamu batambolaki koleka na balabala ki Mwenza ti kobima na balabala Victoire pe point de chute ezalaki maison communale ya Kalamu wapi pa leader ya Aliba atalisaki ete journée ville morte organisée na rassemblement plateforme ya opposition politique ya RDC ezali échec total. Un groupe de gens et opposition radical bien sûr. Babaki les à la ville morte. Malheureusement, ville morte de Bango est échouée. Bateau depuis Tongo, Mati Babus, Baké Misala. Pour preuve, je suppose à la commune. Il y a Kalamu, au moins il n'y a pas beaucoup de mestres. Il n'y a pas de Mosala. Donc, mot d'ordre na Bango, il a qui suivi. Juste au long, il y a Yolo dans ma boulot, il y a Yolo et Zo, toujours il y a Malin, comme un bureau. Pour ce pays, quelques 2 ou 3 personnes furieuses parce qu'ils ont échoué, à tenter
sala moi désordre. Et biso ko sala ka Nzambe, ngolu ya Nzambe landa bango. Zambi hein. Nzambe mobulu te. O apesi moto ma olongola te. Nzambe apesa Joseph et kolongola be Nzambe. Eza biso bato mokili te. Dialogue ezali important. Congo eza na histoire. Le Congo est passé l'histoire à Congo. Pour biso tozwa indépendance. Ba Congolais ba solaki na ba Belge na table ronde na Bruxelles. Il y a qui entre ba mindele na biso. On a tozwa indépendance. Le grand rassembleur Egwake Angebe Omer abengi ba Congolais pe ba Congolais ya ko contribuer na kimia na mboka pamba te ekolo Congo démocratique enyokwami mingi na boitumba pe ngonga o ezali ya reconstruction to botongi kasi ya mobulu te tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Welcome TV, Binomo Bomoni, Villemont, Zalaki, échec total. Alors, avant de channel commenter na masolo, na Zalaki na coup de fil, na soleil na passé au gué avant de programme Awa. Donc, peut-être si Dieu le veut, les mois prochains, dans l'église Mangembo, il y a les pasteurs au gué. Babanda ko sala émission awa na Welcome TV parce que vraiment ils ont vraiment place oyo senga pena que na ba pasteur ya solo pour roter aka ba payen mingi parce que mingi télévision mingi ba payen balanda ngo parce que l'église faut terre mingi ba payen parce que Jésus-Christ a ka pona biso ba payen yango moni pasteur au guia bi en tout cas avant de vraiment à réfléchir et présent la cadre de prière alors bi que non si Dieu le veut donc next month to kozana na ligne awa na solo na awa avant la l'émission na boursa parce que nga sur la côté na masolo il y a politique dans la bourse on communiquer monsieur na pesi communiquer next month nous serons avec pasteur Ogi ya Mangembo tozana awa na Londres azoya kopesa ba émission na ndinga bien parce que je vous dis que eza vraiment malamu parce que moniza nango ba flatterie tezo senga pena na pasteur a solo soko te faut te ande awa parce que soko te awa te mona ba ndolo makambo n'importe quoi pour na tina na yo mais ezala vraiment malamu mingi kozala esika oyo pena bato oyo ba fabrika ba makambo ebele ya koloba pona tina ya bassin na Nzambe. Moi je suis pasteur donc ovandi na bango ensemble tanga na vandanga na bango bato ba comprendre te na vandanga na bango pourquoi na vandanga na bango parce que faut funa yeba que bato ngo bazala boy pour tu t'imagines na lo bagalo kwa ke mutu vraiment asali pende émission normale pour ko sané car elo mobo ça vraiment malamu te alors présence na bino est nécessaire mais moi qui vous parle ce sont mes ennemis bangonde ba combattre qui pona tina nanga alors pasteur Mobo Michel Abinanga pasteur yo za bien ben ennemis no bazo bundela yo alors mes ennemis ont combattu pour moi alors pour batona ba vanda rapenda donc ce sont des sorciers pour sorcier ça la nini alors le sorcier moko ya famille na yo kutu o azandoki abengi ba saleli openda émission que pour battu ba za tubeta ba yo anoki nganda saleli tout le monde ba za parce que c'est un sorcier oyo musani ka ko fabriquer akobenga ndoki moko ya famille na bino o me mutu moko ayebi yo il prépare l'émission normale donc pour na lukaka ko déstabiliser ba passer monsieur alors moi je suis pasteur on est vocation nanga et puis je suis kabiliste na cadre pour na ko éclairer makambo ya mboka alors nous te le dit que donc Villemont ezalaki échec moko total to moni ba image les gens ont marché batu batambuli na bango misale salamaki très bien. Moi j'ai appelé les 23 na benga ki na kisasa na bengi na quelques bamambu musu na yebi na tuni ba tu musu ba bi oh foi mo la binanga bi ye ateka na zandu donc ye avant zambongo na ifo ateka siko soka tekite a zambongo te siko yo c'est les villes mortes siko na ndaku nena na olesa bana na ye alors ville morte on eza pona bateau bazolinga bien Congo te yango ninga ba nga basa la ville morte les jours où ba ça la préparation à dialogue alors Dieu est bon. Nzambe azaka nzambe eloko nyonso ya nzambe mutu atosa ndenge nini donc diable ko bebisa yango te yango monike préparatif ya dialogue salama qui peut très bien arimo va pas kende musala après musala na ye asali fête pezala qui normal alors alobe eloko moko bona kanga yango c'est vraiment donc nzambe azaka nzambe nenga linga kaka na moment oyo arimo va za la président ya PPRD secrétaire général ya PP